Baindo, totelema, et c'est mon PC comme les autres banda qu'on a bino. Et pas on a besoin de belé à coller des émissions éducatives, émissions et que la marque na objectif moko. Ya kola kisa moto moindo ya uti wapi, ya komi wapi, pe ya zali kokende wapi. Dès to sala ka effort mokolo na mokolo kokende ko luka ko exploiter ba sujet oyo etelemisaka makanisi ya baindo to pe oyo elamusaka makanisi ya baindo. Nde lelo to sala continuité ya thème oyo ya biso to développer qui semaine passée oyo ezalaki pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres et pas wana to yambaki ba mituna na bino ebele ba réaction ezalaki pena makasi mingi na bino bandeko bozwa mi vraiment na Belgique bandeko bozwa mi na France pena bandeko na biso bozwa mi penza na Angola kasi to kanaki lisusu to zonga lisusu ndeko tombele botale pour to continuer na bango lisusu pour exploiter sujet mokolo wana oyo ezalaki pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko nyonso bazwi bongo liboko ya kolanda biso lisusu boni ba santé ndeko pona bokolongono banzoto biso to meseni koloba bomo mesano kimia na kati ya etumba ndeko ndombele ya moto kota pena na mama lisolo na biso par respect ya ba téléspectateurs bazolanda biso mokolo na mokolo azozoka temps ekokoma ya kotika motuna na ye fo azana ndeko na biso mo bende kosunda depuis Belgique abaki ndeko tambi soko ya minde kondombele ko bossa na te tuni na biso question lobi bango bazwi ki moi chance ya kotanga pena moi classe milai batangi mais au fur et à mesure akome kolanda bino azolanda fumo kusu akome pe ko comprendre ba makambo mais motuna neza boy ba ya mayele basali ba recherche balobi ete moto mwindo auti biso so uti kaka koko moko mais ezali kaka climat nde moto esala ebongola biso poto koma lelo mais tanga ki ke yozolo bake batu na batu basana koko na bango ebandeli biso ba noir koko nzala pande kamusa ki abaki olekaki ngo penza mwa soko ko sunga ye na mo explication ya moto kota na lisolo na biso mokolo mwa lelo oyo tozongeli susu thème oyo utaki koleka pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres balobe pa ina bino ndombe ndeko tambi pe ndeko na biso ndeko ntsumbo bolobi sunda ndeko sunda kuna na Belgique koloba que science elobi to elimboli bato yonso bauti na koko moko klimande kaboli mais lelo pe baindo bazali kobota na mikili ya poto lelo baindo baboti na Russie est-ce que baboti mindele po na Russie Mali les makasi koleka même ba France koleka même ba Belgique mais est-ce que baindo baboti na Russie baboti loposo mosusu te tolimbolaki bato na bato bazali ko se reproduire na lolenge na bango ya ebandeli baindo bakobotaka baindo loposo pembe bakobotaka baloposo pembe soko kutu pe ata loposo yango mosusu moindo asangani na loposo pembe baluki baboti soko bakeli race intermédiaire donc originalité ezali kaka ntango oyo borespecte kozala na bino baindo toutaki na koko na biso baindo banso touti na koko moko ya mwasi koko moko ya mobali tolobaki koko nzala mpanda ya mobali na koko kikeleki nambo ya mwasi bango wana nde bazalisi baindo banso kolandela bambula yonso mokili elali loposo pembe pe pai na bango na meleke na sedok na bango bankoko na bango ya yambo kuna pe izanangi na izanami bakoko na bango ya yambo basali ba jaune yonso métissage ye na brassage ya Abraham na Agar nde barabe bakoteli na kati donc koloba que science etangisi biso touti koko moko klimande kaboli yango tolobi na sujet wana pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres. Pauvreté wana ezali kaka pauvreté ya misoloté. Pauvreté wana ezali sur tout le plan, même sur le plan scientifique. Baindo bakoma pauvre sur le plan scientifique. Yango komona ba enseignement lokola ya ndenge wana. Ezali pauvreté scientifique. Boni bakoki bakosa toute une génération, toute une décennie ya bato. Koloba ke biso yonso touti na koko moko climat de kaboli. Bato bayebi te bazali komona pe na présent lelo ndenge baboti na bisika lelo na Chine baindo bazali kobotama lelo na ba Russie
partout tina ba pôle nord. Donc climat zo bongola nango lo poso. Mais climat esali eloko te. Soki ko bongola lelo ba indo ba bote bana na bango na ba Russie, faut ba bota pe na ba Canada. Na ba Canada bino lisubo bakisi. Na Canada c'est na malili ya makasi. Bongo ba indo ba kendaka depuis des siècles na Amérique. Babongwana te. Telelo de génération en génération bango ba kufaka ba tiki bana wana bazé ko continuer ko reproduire kiboinde te. Pauvreté scientifique wana yango tina ne songenzi na fumukusu kia muzala mpanda na ngola ba yei ne lekoyo. Po ya kokoba bongo misala ya 1921. Ko bongo la ndika ya kopola na ndika ya sukali. Oyo mfumuki mbango asalaki epa ya tata kupenda. Yango kozwa mayoyo moindo akanisa kilo kwa mayele. Kolongola yango po yango nde bozoba yango nde pauvreté scientifique epa ya baindu. Ne songenzi la baye sika kolakisa mayele pe boyebi ya tata mokele. Bayesika kolakisa mayele to pe boyebi ya tata mokele. Ba téléspectateurs ba numéros affichés de kondomele botale bango yo baza bokoma tokotanga ba testo na bino pe appel na to koyambango. Tokoti na kati ya mozindo ya lisolo na biso ezaki pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Lelo na kati na mokili zomo na bomo ya baindo na ba domaine nyonso eza kosimba te. Oyo atelemi alobi ke po soki soto bonga sengeli to sala boyo. O ateli eza na tata moko atelemi alobi ete po baindo babonga sengeli bazongela fumu balanda fumu kimbango. Alobi fumu kimbango nenzela kombo na fumu kusuki ya muzala pana na Angola ndi masolo na biso bandiso ya mokolo mwa lelo. Ndeko ndombele. Lelo baindo o bazwami na kati ya Felika esika bomengo o babengaka bomengo koleka mokili mobimba. Kasi bazonyo koma koleka mokili mobimba. Bino bolobaki parmi ba piste de solution o fumukusu apesaki po baindo bakwa kobika eza kolanda matambe ya fumukimbango. Mais komona kobana na fumukusu waza mutuwe bangunza. Na etulu kwa bangunza nyonso baza na sima na ye bangunza kanza sakibanza bangunza mingela baze bele bangunza lutete bangunza penza baze bele na sima to kotanga bangunza nyonso te o baza na sima ya fumukusu. Mais banda fumukusu abandana bangunza musala yango eloko nini o deja bango basala po ete biso pe ba oyo bazwa kotea ka biso mukolo na mukolo keso to landi fumukimbangu nde yango na lobiko na biso po fumukusu na sima na ye aza na batu bele to o bino benga lokola bino ninga te babenga bandimi benga lokola kangu na sima na za na kangu ebele bangunza baze ebele na sima na ba chef coutumier baze ebele na sima fumukusu so boza déjà ebele nini déjà o bino bosali po ebanda déjà kosunga baindo na kati ya misère o baza na ngwa mokolo na mokolo po piste de solution lo baike fumukusu za na yango ya yambona nuto bana kolanda déjà matambe ya fumukimbangu bino déjà bolandi yango ko bana na fumukusu na bangunza nini déjà bosali oyo kosala ka biso biso moni to kwa kolanda makambo fumukimbangu malobe pa ina bino ndeko na ngai tambi eza mituna ya mokili ya inconscient na ndenge nini ndeko ndombe kotuna biso mfumukusu azene turuku ya bato bangunza mpe nkangu na sima na ye esi asali nini bango moko ne songi ya nzila molakisi nzila eske bato esi bamoni nzila ne songa nzila bundelaka sali individuel te na sali individuel na nombre oyo bazena yango soko bazalaki kobundela sali individuel na nombre bazena yango déjà fo bakota na phase ya lobiko mais sali est collectif. République démocratique ya Congo a compté au moins 85 millions de Congolais. Ba conscient basé boni. Te omoni ko tuna professeur te o azé ko tangisa yo oze ko tangisa nga makambo yo moko so sali nini. Te ya zé professeur. Omoni to zena différence moko bato fo bayeba bande ko basé ko landa biso. Même oyo bandeko bakolandaka biso na nzila ya radio kuna na mabele ya mwanda na bokasi ya ngunza mwanda ngoma mituna na bino botindaka kaka na numero ye baze ko pese tokoyanola tolingi bato basosola kombo ya fumukimbangu pe mosala ne songi nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola bayei kosala lelo soko tokolanda banzila wana mibale nde tokozwa biyano oyo kolongola biso na bobola fumukusu to comparer bango na ba pasteur te mosala baye ko sala to zwango na ba pasteur te o bate ya ka portion moko na église baze ko kosa kolaka bango bonheur te fumukusu baze ko lakisa ba grande ligne bango baze ba informateur ba pasteur
c'est-à-dire batangaka mikanda moko badwi information baye koloba na bato oyo lobi to sima lobi information ane kokozala dementi. La preuve en est lelo bakomi kobanga côté ya baversion mosusu ere au pauvre bango moko bapasteur bakoma kolongola ngo bakoma koluka kobongisa ngo ote ezalaki nde le pauvre en esprit malembe bakolongola baverset ebele mpo bazeyeba bato oyo bazeye kosinspire bazeye bafruit ya recherche soko tokoloba ndenge wana soko bakei batangi biblia bayeyi koloba makambo oyo batangi baluki bamanyola batia commentaire baexagere na ndenge na bango mais fumukusu bazeye bongo formateur bapasteur bazeye bainformateur baye kopesa information oyo bango mpe bazeye kozwa quelque part mais fumukusu azeye formateur aye koforme bayindo aye koforme bayindo nezaleli ya tata mokeli na bonfumuki mbango maye yango bokomona maye yonso fumukusu balobaka bazwa yango nulle part mokili yoka yango nulle part tango esika touti bazalaki koteya biso Simon Kimbangu moko mwana etinda ya Yesu te fumukusu formateur tango ayei alobi te Fumu Kimbangu nde lisiko ya bayindo Fumu Kimbangu nde pont ya biso bayindo na tata keli likolo na se ni jamais vu esalaka makanisi na ya fumukusu to ndenge nini kokomisa bena Fumu Kimbangu ke mutaza na sali ya l'homme no aza Fumu Kimbangu pone tambi alongwa isika oyo auti ayate na plateau ya mission kaka makanisi nde etambusi metolobi fumukusu aze fruit ya recherche te mais fruit d'inspiration bakuti élite intellectuelle bakuti soi-disant ba homme religieux oyo bafanda bazalisa misisa bakuti colonisation chrétienne ekanga bato bakokaki te kofanda tongo moko boye likanisa bandi lokola kocompose abandi lokola soko ndenge nini po ya koloba ngo na bato te ndeko moko moyembe aloba soko moto aze kobetela lisolo esi abetela yo kokata ye te lali na media mais faut contradiction ezala mais lokola eze mayema uti pa ya tata mokeli na nzela ya Fumu Kimbangu po fumukusu baforme bato yango wana bokomona intact depuis batelema na media mbongo wana eze te oyo balobaka yango bakokoba koloba po eze oyo tata mokeli alingi mpo na biso bayinde koloba bangunza baze turuku na nsima ya nesonga nzela bangunza nde bamama ya mokili te bangunza wana nyonso baze kosala génération ya longi génération ya batangisi wana bangunza ntango examen koye ezali me baze kotangisa nanu yo nde sika mwana bénéficier na enseignement wana kotuna baenseignant te bino bosali nini te yo mwana bénéficier na enseignement po lobi kolandela bilembo ezali na kati na yo osala oyo oyelaki na mokili bato baze kobunga mwa moke batunaka biso bozoteya makambo ya boyindo kasi longola bilamba te linette écoute créaka mwa polémique na batelespectateur ndeko ndombela azalaka na linette boye telefone même azoteya makambo ya boyindo fumukusu azalaka propre makambo ya bayindo ezalaka na baforme wana te justement pauvreté scientifique soko batangaki maye ya bango bakoki balobela elamba te bakenda lelo ba Google ekoma bakenda kosala bango ba recherche balinga ba recherche bakenda koluka histoire du textile elamba ebandi wapi euti wapi bakolobela elamba te soko bazalaki intellectuel soko bazalaki mayele na bokoko na boyindo bakoyeba ke message oyo koluka nde bolamu na bango bakotuna te po bango baze bayindo lokwa ngai esalaka pasi mpo batunaka te biso bayindo tosali nini bakotuna bino si bosali nini donc ya mikomi si loposo pembe justement mondele asalaki makasi mpo akomisa bayindo bongo ntango bolobi makambo oyo ya moni azali concerné te mais justement ntango bato bakomituna biso bayindo tosali nini nde bakokenda koatake kelasi ete eloba tangi nde bakozonga bakenda baatake religion nde bakozonga baatake politique bakoatake yango na sens ya opposition te mais na sens ya analyse moko tokoloba pédagogique totangi uta ete eloyaki mbuma nini ebotisi tosilisi ba université
au même titre que bango tolobaki on baleleki tozali na ba licencié lokwa bango tozali na ba gradué lokwa bango lelo ba diplôme master eze awa mais tosala kanini biso yoso tokogumba mukongo po ya kosomba bilamba ya tombola ata tonga ata stylo baindo bayibi kosala te bongo totangaka poni soko baindo tomitie na entre kozala na biso nde tokotuna mais bakoko na biso samba diplôme ya loposo pembe bakelaka ndenge nini bazalaka na posa ya kokaitisa ebale basalaka bwato bazalaka na posa ya kosala soko kowambome bakor basalaka formule ya mbomaka bakor bazalaki na posa ya kotonga bamitongelaka basalaka bazalaka na posa komela mwa mai ya fresh basalaki baeloko basalaki nyonso bazalaki na yango posa mais lelo tobrase école ya mundele tosali nango nini de plus en plus pauvre tozali na bomengo tozali na baminere lelo ata batiki nete elo bato batangi ata batiki or batiki iranium batiki coltan moindo lelo eloko ya liboso koresone nini atekela kaka loposo pembe me bakoko bayebaka na mabele nde batumbaka basalaka ebende ndeko ndobele soki ososoli malamu bozotelemela fruit ya bamakambo o mundela lona awa to ndenge nini to tozoloba école totangi baécole tozwi badiplôme effectivement tozwi badiplôme oyo nyonso mundela aza nango lelo malgré koko soto difficulté toza nango nano tokomi nano ndenge moko na ye te toki mpe na politique ndenge moko na bonzambe mpe ndenge moko ozosani ndo basystème wana nyonso nazoloba nini eza basystème moko négatif ekonuire moto mwindo ndeko tambi soko ozali na posa ya mai osengi mai ya komela epai ya moto apesi yo mai epesi yo kwiti kotuna te kokoba lisu komela yango te seke bapesi yo mai te quel que soit posa ya mai mai ekoki epesa yo kwiti te soko meli eloko ebandi kopesa yo kwiti se komeli eloko ya kwiti kotuna mituna te d'office ebwaka yango baindo batangi etelo ya mondele soit disons yango ekosala développement na kati ya bato yango ekomatisa bato totangi yango de siècle de siècle ezalisi biso eloko te tozali kaka baauxiliaire ya loposo pembe na bonzambe na ye idem ayebisi biso bonzambe wana nde ekosalaka baindo baexcelle na bonzambe wana nde ekosalaka biso tolandi yesu tokozala mokila te motu mais justement justement tolobi soko sengaki mai epesi yo kwiti kotuna mituna te komela lisusu te kata mais balobi nous serons la tête et non la queue tokodefa te kasi tokodefa mais banda nano ndakisi eze pene na yo te république démocratique ya Congo bazali badéficit to badefi yango wana badirigeant bazali kokenda kolanda nsima ya FMI mpo ya koluka soko 3 milliards te ya kodefa mais mpo anyi bosongi nano na verse wana te et plus grave bapays ya Afrique oyo ekendaka koluka kodefa mbongo na FMI na Banque mondiale ezali bapays riche ezali na baminere mais bazali kokenda kodefa mbongo na bapays pauvre bapays wana ezali emizalisi po bakolonisaki bapays ya bayindo donc na principe na réalité république démocratique ya Congo ata na seconde te akoki kokanisa kokenda kodefa mbongo na France to na Belgique po Belgique ezali pays pauvre soko bavivaka soko batonga bandako soko bazali na baboulevard soko bazali na baautoroute po bayebanaki na biso soko bayebana na biso te bazali bapauvre bazalaki koliana bongo verse wana bakomelaki bino tokozala la tête non la queue te yango tolobi pauvreté oyo ezingeli baindo ezali kaka te pauvreté ya kozanga mbongo na poche ezali pauvreté ya kozanga bonzambe tozali pauvre sur le plan spirituel tozali pauvre sur le plan scientifique bato batangi nini boni tata kelili kona sa tie bomengo na mabele na bino boyeba kosalela yango te po ezwa valeur fo ekenda po baya kotekela biso mandoki matière esali mandoki badue epa na biso tokoyeba kosalela yango te bakei nango baye koteka po basalela tosomba telefone ordinateur badue minere awa bakei batransforme baye koteka badue yango na ndenge nini na koboma makila ya bana Kongo ezali kotanga po baya kotekela biso donc tosombaka lisusu makila ya bandeko na biso tala pauvreté ya élite intellectuelle est-ce que professeur des universités étudiant yoso yesi basili so bazali kolanda biso bango mpe si bafanda bamituna biso totangaka kaka po tokenda kosala bakabine na bakwa
biso totangaka kaka po tozala auxiliaire ya loposo pembe. La preuve en est okoki osilisa awa na médecine soko okei na mikili ya po tozali médecin te. Faut bandela. Il faut bandela. Il faut obandela. Base ko reconnaître eloko te ya oyo tangi. Mais ezalaki eloko oyo na ba dirigeant politique na ba homme de science basangana po bango te bazali na organe de décision. Balobake toze ba pauvre. Mais totangi sur le plan politique et rendre biso ba pauvre politiquement. Mais totangi sur le plan scientifique et rendre biso ba pauvre scientifiquement. Alors to bongola. Tango bakoluka ko bongola tale sika bakokuta nane songa dira fumukusu kia musala panda na ngola. Il est tata mokelese alambaki. Ndekondombele poto komana ne sikana ba téléspectateurs vont réagir. Ndekondombele botale aza awa da ba numéro za affiché. Bino ba ndeko bokozwa chance Rolanda biso na nzela FM o ezali 89.0. Bon réagir na WhatsApp na 082 na plus 243 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 émission bayi de tote les maisons en direct otinda mutuna na onde kondomele botala zawa akweno na bino de kondomele botale kitangu fumukusa solo bake fumukimbangu na kolo banini sali ya l'homme noir lobiko ya bayindo ne fumukimbangu. Mais fumukimbangu yemo kotanga yaki ya na mokili. Dati na zobosa na kolandelela kaka notre maîtrise pena ba makambo penda ba yindo pena malamu te. Mais atiki ka ba yindo na pasi. Sininga kufi akeyi ba yindo bazoni non, yemo bikisa ba yindo aye, ba yindo bazalika na pasi. Akufi ake atiki ba yindo na pasi. Comment fait-il mutu oyo na bomoto na ekuto oyo atiki bana ne na pasi. Lelo aza ko kufa. Fumukusa bima lobanini so ezolandi fumukimbangu nde lobiko ya bayindo nde kondombele totala na poma lokola bata mayele yo moko kolo makambo zaki esika na ba makambo etamboli te départ na yo nde na nsima na nde makambo kotekala kotambola ye moko fumukimbangu azalaka na mokili eloko moko te salamaki eloko moko te marchaki akei lelo fumukusu aye avec énergie tongo midi pokwa na bamédia bayindo bakobika te soki balandi fumukimbangu te omoni quelque part eloko zo reprocher pe bandeko que baza ceux qui bobola scientifique yango peso ki na ngambo ya religion africaine po fumukimbangu azala na biso atiki biso na pasi oyo malobe pa na bino ndeko tambi na kokamwa te ekokamwisa ngai te botuna ngai bajare ya mituna wana ekokamwisa ngai te omoni moto alingi abatela mbuma madeshu na ye na bopeto na yango moto alingi abatela mokokoli avocat ne na bopeto na yango akozwa milona mosusu te po madesu ebota fondi motia na mabele pola on eza principe ya mokili yango fumukimbangu andimaki akenda asala mibutuku misato na boloko amona na lokola poli me po abota sika awa bambuma omoni fumukimbangu me oyebi tant mosu nano tobeta lisolo ya fumukimbangu yango te yango église kimbangiste boloba bosolo bandeko ya église kimbangiste bolongola na ino greffage wana fumukimbangu azalaki na boloko azalaka na boloko me bamonaka ye partout tango oyo mokili emoni fumukimbangu ateyaka sango alobiko ya loposo moyindo eze tango esi bakanga. Donc masolo to betaka o papa kimbangu abimela ki mutu moko boye lisolo to yoka ko abimela akendaka soki ko bimisa roi moko na Allemagne ba masolo ne sala makayasa na kati ya boloko mais omoni même koloba que fumukimbangu akendeki na Belgique po ndeko Jean-Marie Vanet Palobi to kutana na ye na palais royal. Et le qu'on appelle les Kilakanga. Mais les losoko batali na ambassade yonso fumukimbangu atwa visate. Comment on a non ndenge? Mais yango tolobi pauvreté spirituelle. Bato batangi maye wana te. Fumukimbangu atiki biso na pauvreté te. Fumukimbangu a comprenaki principe atata mokeli. Graine nandi makopola, nandi ma humiliation. Apoli yango wana lelo lisiko yango wana lelo mbuma oyo kolesa bayindo atwi lisusu valeur mosusu fumukimbangu azalaki na bokasi to na nguya ya kozala te na boloko mpona na ngonga moko bazali komone na bamboka soko mine soko mitano
azoteya azeyawa aze na Europe aze koteya partout Fumu Kimbangu atambola na ye likolo ya mai Fumu Kimbangu asala makambo batina tono basude baye kokute na mokila za koteya bobetaka bamasolo te ndenge nini ndeko Ndombele pongo ngepesa melaka biso te omoni bandela nani batia na tono ya sede me bato bayebi batina tono basude ya sede mais oui basude babwaki ne bale baye kokuta Fumu Kimbangu libanda ya mokila ze koteya aze na katanga na boloko baze komone partout yango monaka Fumu Kimbangu mboka yonso ya République démocratique ya Congo pe ya Afrika bamona aleka na Équateur aleka na Kisangani aleka na Beni aleka na Ituri wana na kati ya boloko musala nyonso anozosala basala na kati ya boloko so réaction ba colonisateur ezalaki ndenge nini ta bazokaka Kimbangu aza na mboka boye azoteya Kimbangu aza na mboka boye mais bango bazali mpe na kati mais réaction ya colonisateur ezalaki nini bazalaki na eloko ya kosala te po Fumu Kimbangu ye babomaka ye te bayebaki deja ke moto tokokoka koboma ye te po soki koboma nde si babomaka nguya azalaki nango te yango tolobaka bodifferenciaka to comparaka Fumu Kimbangu te to mosusu na baprophète mosusu ntango nalobaka le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu Jésus babeti ye c'était soit disons na avant midi ba 10 heures to koma 14 heures te hémorragie na tétanos et maté tu na motema kufi yambo bangi liwa bangali wa ndenge nini mais leli tata est-ce que moyen zali te bolongola nkenyo ya pasi liboso na ngai mais c'est kobanga te mais c'est confusion ayebisaka soit disant te et c'est rappel te ndeko tambi to facilitaka bandeko baze kolanda biso koloba te que c'est rappel po moto yo alobaki na bato na yeyi pona kufa po elaka ya tate kokisama akobanga suli wate mais le fait qu'alelaki so epa ya tatane soko koki kolongola nkeni oyo ya pasi liboso nanga abangaki mais comme contradiction na lilobo ya utaki koloba ayaki po akufa ou soit bakosela ye makambo ayaka te po akufa po pe un peu plus soko na bamatie na bango na mikanda batangaka balobi ayaki po hériter trône ya koko na ye David. Or David n'était pas un roi spirituel. David azalaki roi d'Israël physique. 1:33 tango bazo solo na Marie ba oyebise ba lakie ke mwana no kobota David azalaki roi physique. Soko balobaki ako hériter trône ya koko na ye David. C'est que Josué ayaki pour hériter trône physique. Akutani na ekonongo imprévu ba donner bongwani. Mokolo ngo Yesu akotaki lokola mokonzi na Jérusalem. Oh akotaki mokonzi kobongola maloba o bango baloba le mal pauvreté scientifique pauvreté spirituelle ya bayindo yango wana Bible elobi akotaki lokola roi bino bolingi bobongisa ngo akotaki mokonzi te soka akotaki mokonzi ngaka kota na ngwenda kenda ko détrôner Hérode cour ya ba Romain zalaki wana mais yake kokota na temple pour kisa bango que na failliro na mission physique bokonzi nange kokenda na mission spirituelle. Donc alingaka za la roi lokola les tout monde le ba roi na niveau ya mboko ni ba Belgique mais koko na ye David azalaki roi physique yaki hérité abotami na makila wana na lignée wana bande ko vérifier verset biblique wana ezaka liki 1:33 bo réagir de kondomé la zawa ba mituna na bino kotanga yango na ba numéro za affiché. Fumu Kimbangu atikaki bayindo na pauvreté. Fumu Kimbangu akomprenaki akenda amilona pombo mebota mebele. L'idée soko ze yango moko okolamba yango te. Okolia yango te. Nguba soko ze mbuma moko okolia yango te. Eze na moins de valeur. Fokolona yango pe koma banguba. Oye koke tondi sa kopo, koke tondi se kolo. Fumu Kimbangu sima ya kote ya bayindo. Message ekotaki te pa ya bayindo. Oh tata mokeli akosalaka na bato ne tuluku ya bato. Ne Fumu Kimbangu amonaki te. To milona, mbuma ya nguba wane kota lisu na se ya mabele. Pe koma nguba ya ebelo bato bako se servir nango. Yango na eleko ne songi nzila balobi mokobi misala ya 1921. Etala ebele ya bangunza. Baye kosala mosala nini vutuka mfana mpambu vidila oyo Fumu Kimbangu asalaki ya kozongisa bayindo na esika babungela donc lelo yebake kozonga ya Fumu Kimbangu na 1951 ezalaki
pona eleko na bango ya koya baya na bokasi baya na énergie ya sika pe baya na etuluku ya bato ezali na prophète moko te na prison na ye installa bonzambe tango mosusu fumuki mbango kuta ezwi tango mingi te bazongi mokila molimo na 51 déjà na 81 mokobi misala mokobi misala na bango atelemi donc soko tokei na bamasolo ya biteni mosusu bokomona ke sima ya bagénération sima ya batango ebele nde basuccesseur balamuki mais na fumuki donc même mpe masolo ya yesu ezalaka ti contact te kaka ndenge ye nango mamoko evandi ndeko mais jésus afandisaka nini mpo nsima na ye na bayekoli bakima selo mokanda na bango afandisaka nini constatole mais tolobi ntango yesu akufi bayekoli bazokende mboka na mboka kokende koteya bakimaki te ebandeli ezalaki na kobanga mpo mokonzi malgré ndenge bakangelelaki ye babomelelaki mokonzi mais après ntango molimo yeki elataki bango bakende koteya sango ya kolo yesu. Constantin le grand moto aye asali kombo yango ya soi-disant soko yesu sango eyebana na mokili ata moyekoli moko te abundaka kombo wana eyoka. Constantin le grand pape wana ye moto asala mokanda wana to kombo wana ya yesu sima ya kosangisa mikanda na bango selon volonté na bango basupprima balivre oyo bamonaki po jida bakoma te mais évangile selon jida bazwa te jida ndeko tambi yango tolobi bato balongwa na ino na pauvreté scientifique. Pourquoi l'Afrique sujet na bino ezali pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Bayindo bayeba les Africains sont devenus pauvres po bandima maelo poso pembe akumbela bango sur tout le plan. Akumbela bino nzambe moko na sanduku nzambe wana nda rendre biso pauvre sur le plan spirituel. Akumbeli bino makambo moko boya calcula akoma yango na papier soi-disant mayele bato bakoma ba intellectuel yango wana pauvreté scientifique akalkulele bino makambo kozala moko ya ba politicien otokoloba ba constitution ya bamboka na bango akumbi awo yango wana e rendre baindo pauvre sur tout le plan. Ba politicien basé pauvre ba homme de science pauvre ba homme religieux pauvre basé ko reciter makambo basé ko maîtriser mais to kenda wat pauvreté wana yango sikawa e monani na vie sociale ya bato et monani na vie sociale ya bato ba téléspectateurs bon réagir na ba numéro za affiché bino bozo za liboko na nation na FM bon réagir na 082 319 22 25 ezali numéro ya WhatsApp plus 243 82 319 22 25 surtout ni mutuno na WhatsApp pour répondre à yo le numéro est affiché wana de kondomé le botale azali de kondomé le botale ba testo ezokote la biso dans obligation pour na quelques testo pour na respect ba leko le komoka lobby tout na bino azona na biso depuis Angola le ko George mais a signé la combo prénom non na ateke mutuna nezali par rapport ya ba photo oyo elongi ya kolo Yesu avec tant bolobela makamba fumuki mbangu bango bamona refumuki mbangu azaka kana elongi kaka moko tous les ngunza apresentaka fumuki mbangu na elongi moko nabi mutuna neza batuna bino omeka kososolisa bango mpo bazwi mwa te azolandaka bino soki bazokuta na bandeko babranamiste baza na elongi ya yesu oyo bango batiaka na bandako na bango kokuta elongi wana tous les branamiste mais soki mpo bandimi ya catholique elongi oyo ya yesu babranamiste batie na ndako bazosambelela bandeko catholique batiaka yango te bango mpe baza na elongi na bango mosusu ya yesu batiaka na bandako na bango soki mpe na bandeko mpe batémoin de Jéhovah bango mpe baza na elongi mosusu mpe ya yesu bango batiaka na ndako na bango soki alinga yeba foi oyo bandeko ya braname baza nango na elongi ya yesu na bango wana catholique mpe bandimini mpe baza mpe na foi na elongi ya yesu na bango wana batémoin de Jéhovah mpe ndenge moko na église de rêve mpe ndenge moko sikoyo qui est le vrai Jésus mpe na ndenge bino bozoteya bayindo mokolo na mokolo nini okosenga na bayindo mokolo na mokolo batiaka bafoto wana soki bandeko na biso bakosunga biso bameka ta kobalanseli biso kelke babilongi wana ya babilongi bozomona na bandeko voilà yango wana bilongi bozomona wana ya babranamiste soki na bandaka babranamiste nyonso kokuta yango bazosambelela yango ya catholique bandimi nyonso ya catholique bazosambelela yango wana eza ya baeglise nyonso obenga baeglise de rêve ndeko ndombele réaction ni kozala nini kolandela babilongi oyo na question ya ndeko tambi tozongi na lisese touti kopesa soki ozalaki na posa ya mai osengi mai epesi yo kwiti seke eze mai te prophète nini na niveau yo afrika ebelelaka yesu
à se révéler. Tout ça, mais la makasi, oui. L'Africain va belle la Jésus. Donc, À se révéler. Et l'on dit wana batiaga acteur à film. Bino moko bino ndebo sengite. Combien de personnages oyo bandeko ya matalatala ba présenter les biso kuna liboso na mosana ba. Combien de bilongi? Et na bilongi yonso bati wana Jésus azeka kate. Mais botala tango ba critika ka balobela ka idolâtrie. Botala bango moko wana bosala kani. Bosambela acteur ya film. Sima ya film ya tourna ya Yesu tourna ba film mosusu sala pe bolingo. Ba film à caractère sexy, à caractère pornographique. Oh, moto wana elongi wana bango bosambela na banda ku est-ce que yemo tatinda bino bosambela? Au moni quand la raison perdue tout est perdu. Tango to bungisaki kozala na biso ba indo yango toze ko subir kaka. Soko basali ba faction moko néfaste ba yeko meke pa na biso. Basali épidémie ba yeko meke pa na biso. Basali eloko moko songolo ba yeko meka pa na biso. To commence sans protection. Sans protection. Boni et tout le coup de génération yango tolobi bato soko balandi ne songanzi na fumukuzu kia muzana panda na ngola ba komona que cerveau na bango ezena 80% ya bozoba. Babosana te ignorance eze innocence te. Yango na leko toze ko zwa tango. Toze ko zwa tango ndeko tambi. Ignorance eze innocence te. Donc on va poser le acte mort bozano ignorant mais que ba condamner. Acte ba indo baze ko poser le baze ko poser ngo na ignorance. Bato bako s'attaquer na fumukusu, ko tchola bangunza, ko zomela bande kondombelo, ko zomela religion africaine na ignorance. Mais ba ke ba po baze ba innocente. Et ko peser sur bango. Mokila mosuni e kosaka. Raison pour laquelle le pena bato bazalaka na eleko ya mobikisi. Bakosama. Moto mosusu na période moko asungaka fumukusu na misolo asungaka fumukusu na eloko moko songolo e bandi kokosa e a moto nga na kabelaka akokazala pe motindami akokazala pe na bolamu ya bato e tolobaka yango e pa ya baindo oh ka moto ale kakao donc lokwa moto ale kakao akokazala na likabo tata mokelite lokwa tata mokela ponake falaka lekela kana mapata erreur grave. Soko bato balandi mesongi anzila. Bako mituna ba mituna wana po nini to sambelaka elongi acteur ya film. Na catholique oyo akumba soi-disant yezwa wa na mabele ya Félix. Yepa ngaga bima marche contre président Kabila abimaka kana elongi acteur ya film. Batambola na yango bato nyonso ba. Ba message komi kokota trop court par rapport ya donc tolobi bilongi wana biso tende to sali. Mais par contre, interpellé nde bandeko balandi. Interpellé bango ba mituna. Mais ndenge nini ba pasteur ba ka koyebisa bango ke nakutana ki na Yesu. Na mona ki Yesu alobi na ngabo. Catholique ba mona Yesu. Mais na catholique pas yebi Yesu. Ba branami c'est pe ba mona pe Yesu. Mais oui bango moto ba zeko véhiculer kombo na ye. Mais qu'est-ce qui fait que yo moni Yesu ozeko ya kotia acteur ya film na église na yo. Yo kutana kana Yesu oyeko tia acteur ya film na photo na sima mokongono na église. Oh, wana ye wana kutana kana c'est pour vous dire que Jésus est un personnage moko bakumbela yo oyo motuna makolo existence na ye etali yo moindo te e bandeliti su nde kondomele ba test ba de ko réagir dans ba numéros affichés na WhatsApp soko komite rotanga ngo na plus 243 82 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 nde kondomele nde ko Christian Lobi ba sala débat ya makasi ya za na ngambo catholique par rapport ya babilongi wana bandeko ba branamiste balobi que le seul vrai longi ya Yesu eza wa bango catholique balobi que le seul vrai longi ya Yesu ndenge bango pe ba yebeli eza yango soko bino neti boye a bozote ya biso mokolo na mokolo basala nini batika ngombala moko balanda bomo ya fumuki mbangu to ndenge ni ndeko azali ko se plaindre ndeko Christian depuis combien de lingwala ndeko tambi bankoko baloba eloko emoni liso ko tobolaka liso te ba moni soko bazalaki te na eleko mfumuki mbango bamoni ne songi nzila fumukuzu kia muzana panda na ngola na eleko bayoki pe baze koyoka tofandi wana plateau toze koloba makambo nini kasi oyo ne songi nzila baye nango po ya baindo te bamoni baze koyoka bakoki kokanga ko demeurer na bozoba ndembeba donc faut batika mais est-ce que bazwa lisusu tango ya kokanisa
nazalaki na posa ya mai na ye nasengi moto mai epesinga kwiti fona banda su kokanisa mai yango nakoba komela te d'office fona bwaka ezali lisusu mai te bayambaki christianisme oyo bato bayambaki soi-disant bolamu na bango yango wana ezongisi biso nsima tokomi baobservateur ya mokili te d'office phototika tozali na ntango ya kokanisa te bareligion importe il faut totika yango ezonga ndenge eyaki nzambe azalaka importe te baimporte sardine ingeta baimporte soko bamiliki na bango amanzanza ingeta me bakokai koimporte nzambe te ndiko ndombele réaction na yo mbala liboso ntongo oyoka fumukusu azoloba makambo ya boye oyambaka ngo ndenge nini na bopete nyonso to mpe balakine ezalaki badute ezalaki obandi komona fumukusu azorepresente nini mpenza mpa ya bayindo nazoloba na ebandeli ntango ozolinga yambo okota nano kuna ntango bandene na kolanda ye mpo koya bato bafanda na nkombo ya maome na nkombo ya jésus me komona moto moko ayeki alobaki bayindo mpo babika esengeli balanda fumuki mbango bino boyambela yango ndenge déjà message yango ezalaka facile te par rapport ya oyo bamelisa bato yezu bamelisa bato maome babangisa bato lifelo en dehors de jésus il n'y a pas la vie biloko ebelebele baadage batiatia na mokanda na bango ebangisaka bato e biso to soi-disant touti na bafamille christianisée tozalaki na baenseignement mosusu mais de par ma nature na bandaki komeka kokoma déjà bapoésie nayebaka déjà ke moyindo aniokwamaka wana yambo namona fumukusu nazalaki déjà moto nalingaka injustice te e moto wana on dirait batindaka ye moto azalaki koteya ngai directement te ezalaki débat mais alobi biloko oyo esimbi ngai oyo tolobi awa lelo nous serons la tête et non la queue bayindo bazaye mituto bazaye bisuka peuple nini balobi mwana tosaka ye wana monaka lipamboli totala na bakontinent nyonso nani atosaka yezu koleka soki ezali moyindo te boni kotosa wana ezali kokumba elakeli epai ya bayindo biso nde tozali kotosa yezu makasi mazali kokenda kopambola kuna te cela explique que bajeune de prière soi-disant biso tosalaka séance de prière sans cesse tosambelaka nde mpo bana Israele batombwama tosambelaka nde mpo Europe etombwama yango biso lokola totourna le dos na bankoko na biso na mobikisi na biso fumuki mbangu yango wana cause ya pauvreté na biso ekenda kointerpele nga mokolo nakutani na fumukusu na kakola te mpo d'abord biso toyaki na mwa arrogance ya intellectualisme tozalaki franchement baétudiant ozali komona moto yango abomi na ino titre capacité soi-disant bagage intellectuel na yo ye atanga te asuka na 6e primaire mazali koloba na bino oyo meme baprofesseur na bino ya université bayebi te ato yo moto mela tembe ata yo moto obotamaka lipasa na tembe okozala convaincu ndeko ndomele bandeko na régime azosite bena na soki émission qu'est-ce que okokaki te koleka saki tolobele nango ndeko azalaki accompagné bino ndeko kwaku azobeta lisolo te ozalaki na couloir ke il paraît ke fumuki mbangu boza na sanza na ye ya mbotama sanza ya misato sanza ya mars sanza ya misato sanza ya mbotama ya fumuki mbango sanza ya mbotama ya nesongi nzina fumukuzu ke muzana panda na ngula fumukuzu ba bota na mas mais sanza ya babikisi sanza ya mobikisi fumuki mbango sanza ya motinda mina bango mokobi misala ya 1921 le 9 mars le 9 mars lobi awa yango esalaka c'est vrai tokomi na suka ulumoli 25 ndenge nini ndeko ndomele tokomi na suka awa le 25 nini biso tokokaka fete moko boya le 25 awa soki ya fumuki mbangu mais lelo nazokamwa le 25 mai arape fumuki mbangu tera papa dia lungana papa dia lungana wana papa dia lungana le 9 mars mbotama ya fumuki mbangu le 11 mars mbotama ya nesongi nzina fumukusu ke muzala mpanda na ngola mais ekosala pasi lelo tala betando mois de la femme journée de la femme ya le 8 mars nde ezali kondongwa bilambe bandi kosalema namoni baplateau virtuel ya baémission ekomi kaka maputa wana ya le 8 mars makambo toyebeli motuna makolo te me nani akolobela mfumuki mbangu mokolo yango leta azali koprevoir nini betando biso bandeko bajournaliste tozali koprevoir nini fumuki mbangu
yambo abotama seul kombo na mokili ebikisaka bato eze kosekwisa morne mopepe kouta na este baze kobelelaki mbangu fula mwana lele wana nano abotami te bongo siko ntango aye kobotama na mosuni le 9 mars wana mabele ayelaka république démocratique ya Congo photo baze komona liboso wana baresolve nini mokolo wana ya le 9 mars baze kokanisa nini baze koloba nini badirigeant na biso nesika bokumisa Israel nesika bokumisa bana Israel tala mobikisi fumuki mbangu mboka na biso Congo etambolaka na bilaka ya Yesu te Afrique ya baindo etambolaka na bilaka ya bana Israel te metambolaka nde na bilaka ya bonfumuki mbangu le 9 mars ya fumuki mbangu le 11 ya nesongi ya nzila tata mokolo wana baindo basepela na bango po bazwaki molobeli mokolo tata akeli likolo na sakaniselaki bato nazomona kaka ndenge fumukusu na bangunza bakosepela me nalobi eze mokolo soko tozali na bafete biso baindo tala fete ya makasi mpe ya monene oyo eleki bafete nyonso mbotama wana mokolo tata akeli likolo na se fumuki mbangu abeti tolo na mokila molimo monosingenda nakokenda kolobela baindo ndokokata likambo niongo wana nde fumuki mbangu bongele meso mwene bongola meso mwene ndeko ndombele na lombango vraiment ebele ba téléspectateurs mokolo na mokolo bazotungisaka biso mpona numero ya ndeko ndombele kolandela bamituna misusu mpe bakokontinue kotunaka bino ndeko ndombele na mwana numero ya ndeko ndombele plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wana nde batu biso mpona mituna wana nde bozwi bango mpona mituna bandeko batelespectateur bozomaki mpenza ebele ya kolanda émission eve ya conscience mituna ezalaki ya biso biyano ezalaki ya ndeko ndombele botale moko ya mwana ekole oyo abimeli epai ya fumukusu balakisi bayindo na science te oyo nabimeli na ekole te oyo nazali na kati ya ekole ya oyo azali na kati ya ekole ya mfumukusu bolimbisi bandeko balakisi na science ndenge ndenge bayindo basali konyo komela bayindo bazwi batitre nyonso na mokili mais Afrique eservi Afrique ata na eloko te bayindo bakomi na banganga nzambe minene ntina baniveau bacardinal mais Afrique baservi Afrique na eloko te bapolitisien kutu koloba te fumukusu aye azopesa bapiste de solution ntongo midi pokwa défilé babeti lisolo ya fumuki mbangu na kati ya prison azobima na bamboka kokenda koteya kiri Jean-Marie Vande bazosala déclaration abike bakutana na palais royal fumuki mbangu na kati ya boyoko na katanga mais sango ya mundela osala témoignage banokutana na palais royal bamasolo wana totangi classe mais totangi yango te grâce ya fumukusu ke muzana pana na ngola bandeko botala photo oyo ya fumukusu est-ce que makambo aye nango na eleko oyo eza po luka mbongo eza po luka koyebana eza po nazosanga kutu na maloba to maya ye nango eza mpona elongola bayindo na buzobo tozalaki nango mokolo na mokolo mpona koluka nzela ya malamu ekomemela biso bolamu de génération en génération osepelaki na émission balobi bambotama ya fumuki mbango ezali le 9 mars mbotama ya fumukusu oyo ezali le 11 mars ngai mpe ndeko na bino tambi mbotama oyo ezali le 24 mars biso nyonso ezali bana ya mars kaka nini ndeko ndobela biki esanza ya babikisi soko lingo tika mutuna na niveau ya Facebook na obeti tambi koko kotikela nga mutuna na prochaine émission de kotuna ndeko ndombele tina mutuna na mususu na WhatsApp na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 kimia enzambe ezala na bino na nzela ya cadrage tozalaki na ndeko pyramide luzayadio mpe na réalisation tozalaki na ndeko na biso ngala 9 lumière tokutani na poso ezali koya